Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui le 4 juin 2019 pour vous dire que nous avons accompli notre mission. Ça fait seulement 12 jours. Quelqu'un a écrit un jour en parlant de la révolution russe, les 10 jours qui ont changé le monde. Nous ne prétendons pas avoir changé le monde, loin s'en faut, mais nous tenions à vous dire que la mission qui nous a été confiée par le président de la République, cette mission-là a été accomplie. Elle a été accomplie malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré quelques couacs, mais vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi pour dire que pour beaucoup de gens, voire pratiquement pour la totalité des gens, on a estimé que jamais dans ce pays on avait vu une telle organisation. Depuis quand il faut une invitation pour venir à un deuil? Alors s'il n'est pas venu, s'il attendait une invitation spéciale de la part du comité, ça, moi, je ne peux pas m'engager là-dedans. Et puis, en tant que Bantou, d'ailleurs, Matanga, les alliés moment où c'est la réconciliation. Ma Mission TV, le miroir du monde. Banaki nezali lisusu likambo kobomba te boyebi ete mwana mosala ya population azalaka liboso na bino mpona kopesa bino basango ya Kinshasa, basango ya Congo. Bandeko na ngai ezali esengo mingi komona ndenge ete biso baimboka tolelaki kondo Etienne Tshisekedi na motema moko parce que azali icône ya mboka na biso, azali Mandela ya Congo, azali oyo apesi ba Congolais liberté ya kobundela mboka, apesi ba Congolais liberté ya expression, apesi ba Congolais courage ya ko défendre patrie, ko défendre mboka, parce que kondo Etienne Tshisekedi azali moko ya baimboka oyo ba pesi lokumu na mboka na biso. Bandeko balandi na pesi bino mbote bandeko na nga bozomena mokila poto, na pesi mbote na bandeko na ngai oyo bazwami na Kinshasa pe na Congo mokili mobimba bobi ete mwana mosala population azali wana akolemba te pona konformer bino. Bandeko na ngai bolandaki ngai na bokebi mikolo lekaki nalobaki ete na obsèque ya kondo Etienne Tshisekedi ba irrégularité ezalaki ebele. Nalobaki yango ete mwana mboka ndeko Flavien azwaki badge te, abundaki koluka badge azwaki te. Po ba musuba kolobaki lono ndeko Flavien okendaki te, to kendeki pona koluka badge ezalaki passe. Nalobaki ete pona kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba ngai na kosala yanga musala libanda po ete bino boye bakamambezo leka na mboka na biso. Pe na salaki musala nanga. Nalobaki ete tokokunda kondo Etienne Tshisekedi. Ba oyo ba organizaki funérailles ya solo, ba chaîne oyo mona pasité, ba chaîne oyo ezalaka pona ko combattre kondo Etienne Tshisekedi. Bangonde bazwaki monopole. Mais biso kaka na système aliso likolo aliso. Po to bandaka kondima présent na siège alimité. Chaque jour kondo Etienne Tshisekedi azaki na message caméra to kundoleza leki wana. Pona ko défendre, pona ko vulgariser message ya kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba B52 mokongo ko bandenge na lobaka. Mais bandeko balandi tolobaki na bino ke toza ko nyokwama pe to ko continuer ko nyokwama parce que combat occupation na lucidité. Na lobaki pe na bino su bandeko balandi ete na kolongola muniere. Mukolo to ko kunda kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba na kolongola muniere wana pile esili, pile matanga esili. Le baoba di Congo to kundiye. Biso tozali ba africain tozali ba bantu. Tango kumu nanu ba kundiye te mboka ezalaka yiki. Mboka ezalaka koningana. Mais lokola to kundi kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba tolobi siko esengeli biso ba oyo tozalaki na matanga toza peta ko pema 2 ans jour pour jour moniere ka moko ya rouge boyebi yango na mandaka kolata. Mais na longoli yango bomona Borsalino ba biso babitende ko Flavien au bandi Borsalino ezali ya bato alamuka parce que Moïse Katumbi alata Borsalino ngabite bandi na Moïse Katumbi te e bandi na Moïse Katumbi te ezali kaka symbole ya bandeko yo balingi valeur moko boy. Mais ndeko Flavien kolata yango atake mwana musala ya population. Atanke mwana musala ya population. Azali moto ya Moïse Katumbi te, azali moto ya Félix Tshisekedi te, azali moto ya Kabila te. Azali mwana musala ya population. Yango sengeli boy ba ete ndeko Flavien a koloba na bino. Azali moto ya lamuka te. Azali moto ya Félix Tshisekedi te. To ya cash. Azali moto ya Kabila te, azali moto ya population. Mais na appartenance politique boyi pas ngana azali. Parce que chaque Congolais a la liberté. Appartenance politique boyebi.
boyeba commande de Flavien mais na plateau na ye ya télévision tango lobaka tango yambaka tango pesaka basango en tant que journaliste azali mwana musala ya population et sengeli bolo bande ko na biso tala ndeko Flavien na plateau bo confondre ndeko Flavien en tant que journaliste en tant que politicien donc na parti politique boyebi place nazali mais na musala pe boyebi place nazali la liberté ngala za la côté population tango population ko nyoko manazana population parce que na ko ba été combat occupation zali ko continuer bando ko lukela ba fe ba ko lobanini occupation banani ba occuper mboka na lobby combat occupation zali ko continuer alors bande ko balandi lelo na ozalaki inquiétude na biso to kundola ba pimela ki biso badge po na nini tozalaki face à face na comité organisation lelo bande ko balandi oyo ba organisaki obsèque ya Kondo Tshisekedi mais coordonnateur na bango apesaki makanisi alobaki na ozalaki organisation tozo yokaye yango tolobi ete ndeko Flavien liboso ya comité ya organisation na yokaki bango TV za radio te pe na tuna ki bango mituna pona nini ba pimelaki nga badge ya kokota pona nini mwana mboka Martin Fayulu ayaki te ba invitation bo pesa ki yango na batu misusu pona nini Martin Fayulu azwaki invitation te mituna za yanga te et nous ali ya bango bolanda coordonnateur ya organisation Bobsec face à ndeko Flavien na ba journaliste lelo fara ezalaki lelo TV za radio te fison danga merveille toto tolika Nous nous retrouvons aujourd'hui le 4 juin 2019 pour vous dire que nous avons accompli notre mission. Ça fait seulement 12 jours. Quelqu'un a écrit un jour en parlant de la révolution russe, les 10 jours qui ont changé le monde. Nous ne prétendons pas avoir changé le monde, loin s'en faut, mais nous tenions à vous dire que la mission qui nous a été confiée par le président de la République, cette mission-là a été accomplie. Elle a été accomplie malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré quelques couacs, mais vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi pour dire que pour beaucoup de gens, voire pratiquement pour la totalité des gens, on a estimé que jamais dans ce pays on avait vu une telle organisation. RTP, bientôt Canal qui est en télévision. Pour tout dans la bus, parce que la population n'a pas bouqué. La rumeur est circulée, tout le monde vérité. Par rapport à l'organisation, le monde est opposant à l'aspect politique. Ma camboya invitation et le bami mais tant qu'on bandit qu'on brosser tableau tout qui ma solo invitation mais ma invitation est ce qu'il a qui ba monsieur bazoi pour invitation yami balé to noter peu absence il y a bateau ba compagnie qui est le cas ba Valentin Mobake bateau ebele bazala quitté constater peu sous Moïse Katumbi là bandé comme sous bazala quitté et le connu occupe ko ba congolais par rapport à la discrimination ou et puis aussi par rapport à la presse. Il faut vraiment être sérieux. On est des Bantous et vous l'avez dit qu'on est des Bantous. Depuis quand il faut une invitation pour venir à un deuil? Il faut m'expliquer ça. Pourquoi il faut donner des invitations à certaines personnes et ne pas donner à d'autres et tout ça? Nous, ce que nous avons fait, c'est quoi? Au niveau des invitations, on a remis au protocole d'État ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire qu'il y a des corps constitués, il y a des diplomates, et eux, on a suivi le circuit normal d'invitation qu'on donne aux autorités. Étant élu de la République en tant que député, eh ben, il était dans la liste des députés qui devaient recevoir son invitation. Alors s'il n'est pas venu, s'il attendait une invitation spéciale de la part du comité, ça, moi, je ne peux pas m'engager là-dedans. Et Bissot, en tant que Bantou, d'ailleurs, Matanga, ezali moment où c'est la réconciliation. Voilà, Bandeko Balandi, Bolandi Binomoko, coordonnateur, il y a organisation, il y a obsèque, il y a funérailles, il y a premier ministre, Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, Ndenge Lekaki. Mandela du Congo, B50 mo Congo Koba, o ya pesi biso lelo mpifo ya kolobaka. O ya pesi biso courage ya kobundisa troisième mandat Joseph Kabila na mboko yo. TV za radio te Bandeko Balandi, tozaki na front boyebi yango. Tozaki na front boyebi yango. Mais Bandeko Balandi yamba ko kabona na bino. Esengeli bo ba ete ezali na bana tozali ko beta sete. Oyo na Kasai ezana ba Congolais mitema mabe. Bazo kende kuna ba yibi bana. Baena bango na Kinshasa pona kolakisa bango moyibi kokata basaki na zando bande konanga réseau wana to kosenga na commissaire général la police
Kasongo, général Kasongo. Réseau moko zali o ezoko tourner et sengeli police afungola misu. Ba service à sécurité à aner ole umufunge mukamate. Ba mufunga nde ba o ba osala mabe wana. Ba ko ibaka bana batu na Kasai, ba yena bango awa po ba la bango muibi. Bana wana baboyi. Ba ko boya ba repasser moko na sima, ba repasser et ça la passe moi na moins de 10 ans. Po aboyi ko kende ko iba na Zando. Ba parents boko mona boko bungisa bana ezana ba réseau mais ezali siko na ONG o ezali ko soutenir ezali esangisi bana wana mais sengeli bana wana bazonga na Kasai na Kasai bande ko na ngai ya Kasai boko yoka bana na bino bazali awa babungi na kobelela mokonza mboka ozali mwana Kasai mokonza mboka ozali mwana Kasai ezali na bana ya Kasai babungi awa mwana mboka Félix Sekedi na ko bele la pena ngambo musu na kwa ONG Mama Denise sunga parce que bana musu bazawa wana découvrir ko sengela bango parce que ONG lobi ke basengisi bana wana bazali 11 et senge bazonga mais bazana makoki ya kozongisa bango te boya kotala ba famille na bango bazali bayebani te mais faut bazonga Kasai po bana na bazawa wana Denis Kambai président fondateur à Grand Kasai mwana mboka Denis Kambai na yebisaki oso yebi message yo pour le batende ko Flavia lekaki kuna chrétien kingate mwana mboka Denis Kambai oyebi makambo yo bana Kasai aux fondation Kasai Ngoïka Sanji gouverneur oyebi bozali ebele bana Kasai bozali awa pouvoir esimi na maboko Kasai biloko monsieur mike senga to bilango na TVT parce que bao bazana mbongo olesi la na ba boîte de nuit na ba bar na ba concert ya mabete na ba musicien ba boka kabino mais ali na bano bazali victime bokanisa bango. Et puis pour ça quand en campagne électorale so que en campagne électorale quand na ko babo lobi na ngo ne ko Flavien nazakoya na ba polo nazakoya allez tambu bata bo filmer te siko loka campagne za 2023 boko lobate boko sungate eza passe bo ça la action te kata ko na campagne électorale nde boyawa na ba caméra keno boyoki kuna ba mama bakangami na hôpital baboti ba bimite allez soko bazalika ozalika moto lingo tya libaya na Lukunga hôpital na Lukunga okembango soko za na funa okembango soko na chango okembango mais ezali na bato bako nyoko ma awa loka campagne électorale ezali te élection ezali te ale mo sala te kino mona musala population ko loba na sa nini ngana lobaki na ngaka mais na banzi ke bana Kasai bakolongola sonya Kasai na banzi ke na 2-3 jours na kotuna bandeko na biso ya ONG wana JPS Tembwe akita kuna atuna soki bana Kasai balongola ki soni wana te to kotuna bino bandeko baladi TV za dote bona na moi extrait ya bana Kasai lelo siko ezalika ya jeune fille auto yebite problème ezali ndenge nini la 6e fois toujours ya kusala na bino émission toujours na ka ekotala bana oyo bino bozali ko héberger awa ndaka bango bayibaka pe awa nakini bakokate babeta bango bakima bana baye kokota na centre na bino bazana posa bazonga Kasai na ina ka mususu pe ya mwana moko utaki lebo babetaki pe ba repasser na masoko bozali ko pese basoin na yesu pona ka ya fille moko utaki kimpese ba repasser pe po azandoki soit disant ndoki. Merci mingi to bengel bino poto zongi la sous masolo auto sola qui par rapport na bana wana pour jusqu'à peu dire contre bana wana bazaka awa nano ba voyager te et puis kaya mi balé eza kaya mwana leke mwasi obuti koloba mama yenga aza bien placé pour na kopesa bino ba formation pour na mwana wana ya mwasi mwana oyo mwasi bomoni afandi eza mwana tozwaki ye na rond-point Ngaba à travers baninga na epe ba fazer ya basi pe bazwaki ye na balabala lalisaki kaka na balabala moni mwana wana tango bayaki ne vraiment azalaki malade bayaki na dispensaire totali ye bamoni ke ba violaki pe mwana wana mais azalaki koloba te ndenge bozo mona wana azoloba te mais asalaka misala nyonso asukolaka basani asukolaka bilamba na ye moko akendaka na douche azwima ke ko sukola abimi pe déjà asili pe akoli ndenge azali wana akomi mwana mwasi bo mwasi déjà esi ekomi epai na ye yango wana tozo senga na bino bato bazotala mwana oyo na ngonga oyo bo vraiment tozo senga libota na ye place bazali baya vraiment kozwa mwana po place ya mwana eza na ndako toza un centre transitoire toyambaka pona 3 mois simango tozongisi mwana na famille mais eza pasi mingi pona komona koumela ya mwana yango tozo senga na bato baya vraiment kozwa mwana oyo bao bayebi libota na ye en tant que maman ezali pasi mingi nazali moboti pe kozanga libota ezali pasi mingi pona mwana malgré nyonso tout oyo ezoleka parce que ezali âge ekoleka nango pe mwana akozonga na bokutu na nyonso uti na libota songolo na uti epa na mutu songolo ça fait mwana azali mwana ya mutu eza pasi mingi mwana azosenga pardon
vraiment bana na bino malgré souffrance o ezali na mboka tozwa vraiment bana lokola ndenge nzambe apesi biso ezali likabo mwana ezali likabo nzambe apesi biso so toyebi kobatela likabo te eza pasi mingi vraiment nazosenga vraiment na baboti ke tozala na bana esika moko place ya mwana ezali na ndako yoka ya zoloba te eza mwa pasi ba parole eza na kati soki olobi loba mama akoloba ma asuki yango wana ezosala biso pasi mingi est-ce que kosenga tango mosusu te ke bofunga biso tona moyen ke tomema ye na hôpital mpo ekoki ke bakoki kopesa ye télévision ezali canal oyo kopermettre na bino bato bokolanda boyebana koya koluka ye na centre ndako ya biso yambaki bato ya MONUSCO bayaki awa bamekaki kosola na bana bayaki à 2 reprises bayaki na des officiers à la police congolaise a sola qui pena bana pona koyoka bango peut-être pona kotala est-ce que makambo tolobakisa ya solo bien deni bazwaki ba PV ya bana ba prometaki biso ke bakoleka par rapport na etali mibeko ya mboka ndenge nini tokotala na bango ensemble pona kokende koluka moya ya ko traquer batu wana mais yambaki pe procureur Makiese oyo azali procureur na tribunal ya Sosa ayaki na Kasavubu ayebisaki biso ke mokonzi ya mboka tie structure moko etali la lutte contre la traite des personnes ye moto aza coordinateur adjoint kuna ye moto azokamba yango toza en bonne collaboration na ye ayaki amonaki bana comme papa mpe namoni ke esalaki ye motema mpasi mingi koyoka makambo wana tosolaki na ye aprometaki biso ke akomeka kobunda mpona koluka makoki mpo ke bana oyo bazonga ti lelo na moya lelo toza kozela mais biso yo sala biso passe parce que bana c'est comme si bana bazotia biso pression comme on bien que tozo boya ke bango ba voyager c'est comme bon moi naza mwana tant ce n'est pas mona ke toza makoki pona nini bango bazo voyager te or par exemple ceux qui na zui tikapa billet avion déjà ba ibsinga na $220 à part billet d'avion ils ont mo biloko musubi ya kotia structure na place pour que bana ba kenda donc mona ke makambo eza ebele zo senga mbongo yango komona peke bana baza ebele moko ya Mbujimai moko ya Ilebo et puis 9 ya Tikapa ba fondation ba église ba pasteur kayangoyo ya bana oyo bazana posa bazonga ba réintégrer na bango na bango ba iba bango ba trafika bango baya na bango tina Kisasa bakoma koyiba bango balingi te bazongi na centre zali kosenga bazonga na ba famille na bango pe centre ekendeti ezongisi bango na ba centre pe bilili ekozala tokolakisa bino pona koyeba évolution ya baka o nyonso tout bubia mama yenga pesa numéro pour attaquer mama pesa numéro na en tout cas bato bakolanda basunga o ya mwasi oyo bozomona oyo ayiba na famille mama yenga ko pesa numéro na yo merci mingi numéro ya oyo 081 15 89 779 081 15 89 739 soit baya na bango na centre soit baya directement na centre bakokuta biso wana yango wana message ya suka ezali que vraiment nazo senga na baboti nyoso vraiment toza baboti biso nyoso mwana azali na ndokite balabala pe ebota mwana te message nanga ya suka yango wana awa ndenge bazawa centre biso topekisaka bango babima te mais eza nango lokola mwa prison mpona bango parce que mwana moke aza moto moko azalaka mobile kopekisa mwana na place moko ya boke komonaka libanda te baza mpe tante mpo baninga na bango mosusu mpe babimaka bango mpe bazala na mposa babima mais mpo na biso tokomi deja na insécurité parce que soki otuni bango moko bayebi bato bayibaka bango bakomi koloba bato wana bayaka pembeni ya centre awa soki mokolo moko batieli bango lisusu maboko ekozala très difficile mpona bango yango mbela na biso ezake bakonzi ya mboka eza lisolo ya kobeta te bana bango wana bango moko kotuna bango soki bakoloba lisusu pour la seconde fois parce que basi baloba déjà ke baya kosunga bana oyo bazonga bakende kokola na mabota na bango lobi mpe bakota mpe baklasse ta mosusu bakokoma mpe bakonzi ya mboka oyo na masolo ya vi na bango bakoyeba ke tolekaka ane moko boye bato bayibaka biso bakendela na biso na Kinshasa donc mbela na biso ezake bakonzi ya mboka baya eza lisolo te eza fait réel bana bauta Kasai bato bayiba bango baza awa na centre ya biso baya totala na bango ensemble ndenge tokosala mpo bana bakende bo sentir bo comprendre tout tozana ba explication bela ko pesa mais ngai nazongela moko na moko ya bana wana parce que to yamaki bango boyoka ndenge basolola ka esika bauta bango nyonso presque na Kasai Mbujimai Kasai central misu na Chikapa mbote boni bien nano zonga te ti lelo depuis to solola pona nini pona mbongo ezati donc est-ce que yozo senga nini
anaze senga nazongi pa biso Bana bino za wapi? na Mbujimai. Jimai. Yo pe bato bayiba yo wana mona bango. Kaju wana bayaka na mwana moko bu batelema na prinsa. Bon, message ya liboso na osengi d'abord crime o bato wana basali pona bana oyo ngana ko senga bango ba ya vraiment ba collaborer na biso pona kotala ndenge ni toko mettre fin na makambo oyo. Ceux qui te le peut-être no ba ya poto kanga bato wana peut-être toko na ebite ceux qui kozala possible mais ba ya tozana ba information mususu oyo ge moyen to le bango na média ezati. Mais bana ba rassurer que ceux qui bazu la policier ba kokitati bisika ba yiba bango. Si ba bisika yeba neza identifiable. Eza identifiable yango na lobi ke ba information mususu ezati ya ko le bango na média. Ba ya nde ba collaborer na biso parce que depuis que na domaine en sécurité eza na makambo ebele bano ndenge baza bota musu bato ba négliger bango ko benga bango ba cheke ke baza na balabala mais bano baza na ba formation pe oyo ko sauver ta mboka mobimba donc pour na ko mettre fin na phénomène oyo bano bazo subir les mieux messages on a zo pesa na ba konja sécurité ba ya ko collaborer na biso. Voilà message sikoyo à l'endroit pour na ko débat oyo tout ça na bango émission liboso 11 oyo ya kasa il faut bazonga bango kaka message nini oza message par rapport à situation ezaka ka moko ke biso bana bako fana na bango na centre mais esengo na biso ezate ko mona bana ba fana na centre parce que so bana bazo fana na centre pona bango bazo mona ngolo ko eza moi prison. Voilà réaction par rapport à mwana oyo bato ba mona na média ke to lakisa mwana moko ba zikisa ki côté masoko réaction ezake famille na ye monani effectivement za mwana moko awutaki na Ilebo maman na yaza na Ilebo. Le vrai problème c'est que la cause c'est le divorce. Papa na maman na ye diba le kufi eza la papa eza la maman bazana Ilebo au moment où nous parlons. Papa bala mosi mususu maman pe bala côté mususu mais maman na papa na baza identifiable bazana Ilebo. Donc ego bakamwe kutu balobi kutu yemano basi basala déjà matanga ya kufa déjà kuna na Ilebo mais yeyo azana bomo peut-être ba mona lokola ki ayiko seko awa na Kinshasa mais parce que ba para bazali vigilant mona ba yiba na Ilebo mais aza awa na kin. Voilà bande ko balandi to komi na suka émission na biso bobi bino moko etende ko faveur lo baki ete mikolo yo apesa ki opportunité dynamique to kundola. Dynamique to kundola étant donné zali plateforme zali ko regrouper ba association ba église ba congolais o bazali disponible na sengi na bino ba ko nyonso bo souscrire na ba bazana retard na baki botina ba SMS na numéro o bo na télévision bande ko nyonso batina ba numéro oyo ya ba message ba na ba télévision ba za ba antenne parce que to kundola esengi za ba antenne na 24 communes parce que na mikila poto sengi bo bakena ndeko fava zali kuna représenter na ba province esengi bo bakena zali représenter mais tapela bande ko dango besoin surtout na ville ya Kinshasa parce que eza mabela ba koko awa ne fief na biso donc na za na besoin ya ba antenne ya to kundola na 24 communes pour to gérer Kinshasa. To ko gérer Kinshasa ndenga nini boko ba secret ngo na réunion auto ko projeter samedi à partir à 13h. À partir à 13h boye na enseignement botadika sima ya Vital Kamere. Bon mona full moko kimbuta tikela biso wana. Quelque part wana de Flavien za la kaona. Bozana numéro nanga. Donc référence à la station Pongabi, bande ko baby que na Prince Kasavu station Pongabi. Au Cotisco enseignement. Bon, mon bureau ya Vital Kamere, nangam mosusu bureau à la Mouka, Martin Fayulu. Nangam président Martin Fayulu, nangam koto Vital Kamere. Mais ce qu'on biso dali nangam na sima Vital Kamere. Donc na foule oya triomphal, voilà na triomphal. Donc beaucoup de Flavien bozana numéro nangai, quand na sima wana bureau nanga na koyamba bino zali wana. Donc to kuta wana samedi na 14h. Bande ko nyoso o batina ba message. Bande ko nyonso na ko bela bande ko nyonso batina ba message to kutana na triomphal wana message na ko pesa bino donc to kutana na triomphal na sima wana à partir à 14h neto ko yeba ba stratégie commune biso na bino ndendo sala poto gérer ville à Kinshasa ko gérer ngo za ndenge nini banti valeur ezali ebele na mboka na biso surtout na ville à Kinshasa insécurité ba problème ba o ba mina sema o mufunge o ba miso ko to ko chiluba o miso ezalaki bangala ba swahili bande ko bakola sekendo biso to ba relation biso ne bana ba famille ba bako nyoko la population ko kanga ba balabala ko boto la banda ko batu ba problème ezali ebele na mboka na biso et sengeli ndeko Flavien a dénoncé et sengeli biso na bino to dénoncer to lingi to vivre en paix to contrôler ville Kinshasa na biso moko population donc ezali plateforme oyo ezali ko sangisa bande ko bazali déterminé pour na ko accompagner ndeko Flavien na combat ya ville Kinshasa pour que de là ville Kinshasa to maîtriser yango na nyonso donc tout allez makambe bele sengeli to solo là. Vous avez une idée belée. Donc plateforme dynamique to kundola yango wana alors
bo souscrire belé na 24 communes bo za ba chef d'antenne tokuta na biso nyonso nde tokoyeba chaque commune na antenne tokosangana toyebi ke non biso za na commune boye jour wana nde bokuta donc samedi oyo bozanga te samedi oyo à partir de 14h sima triomphal sima bureau Vital Kamere bokuta ndeko Flavien zali wana donc bureau nanga kanga mina église moko dans sima église de réveil moko dans sima wana pour sa publicité donc boye wana numéro nanga paye bani parce que botina nga ba message donc samedi mwana mboka benga ndeko na yebisa ke non otina ki ndeko message alobi ke akokutana eloko zubiso retard ezaki obsèque matanga c'est quand to la kondo tient c'est que wa mulumba na dimension na ye ya mo ndeko Flavien te donner que na matanga moyen azwa temps ya ko répondre na préoccupation na bino ezala kité yango lelo yo na beti sete to kutana to solo là déjà antenne dynamique to kundola bande konyo so boko la nabiso na RLTV boko la nabiso na RTP boko la nabiso na CCTV boko la nabiso na chaîne nyoso bobe pesa message bande konyo ke ndeko Flavia akuta na bantu nyoso ba souscrire ba pasteur batu nyoso na ba baza na retard ko souscrire to kuta na mukolo wana comme ça to ba eloko ni to ko sala na dynamique to kunda po été à partir à semaine to ko banda ezwa dimension mususu voilà bande ko balandi to comme na suka merci beaucoup na fission ndanga merveille toto to kuta lobby na masolo asika. Ma mission TV, le miroir du monde.